Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nesto ba ebolinga ka mama Eliane Niti na pesi ba mbote ba ebwe habari zenu muko wazima mavimpi malukai moyo. Est-ce que vous allez bien? De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo ba telebiso kimi ezali e bongo bino na côté na bino bolamuki ndenge nini. Na baka toujours ki ekola na kolamuka eza habitude d'été ko passer pe journée eza habitude d'été ko bima ko zonga ndaku ezali pe habitude d'été ezali kaka na mawape na bolingo ya Nzambe tata. Alors natongo ya leso mo ko lamuki na makasi ko bosa te na ko kumisa Nzambe na ko pesa Nzambe merci. Na losambo pesa oza ko bondela ko bosa na te ko kanisa ba oyo bazana ba hôpitaux, ba bazana ba prison ba quand même par défaut, ba bazana ba maladie incurable, bazana ba problème ndenge na ndenge na kati losambo ndeko ko bosa na ko tshaba na losambo te pamba te Bible na biso ete priez les uns pour les autres et surtout priez même pour vos ennemis. Merci mingi na bino surtout ba obo disposateur na bino pona kota pona ko ko bino maman Eliane Nitu. Lelo tozokende kosoya likambo oyo etali libala boza na kati na biso ya préparons-nous pour le mariage. Tozokende kosoya likambo oyo etali ndako ya libala. Est-ce que transparence na ndako ya libala eza mabeto eza malamu? Ba couple mingi toza ana poto na kati ya ndako ya libala ekoma likambo 50-50. Facture nyonso 50, eloko nyonso 50-50. Est-ce que likambo wana e faire marcher ka couple malamu to e bebisaka na kati ya couple? Avant to kota na mozindo na koloba boy. Soko yebi koza mutakanda kotala ngate po sepano na ngai te. Soko yebi kona oza fanatique révolté kotala ngate po sepano na ngate. Soko yebi ko oza mutu ya keto kotala ngate. Oza mutu motema bololo motema likundu motema kokauka motema ngai kotala ngai te po sepano na ngai te. Surtout yo na ye kuna botala ngai te po boko sepena bino na encore ndenge na boka litama boloko mama Denise Nyakero Tshisekedi mwa chika et puis na kangi kitambala nanga lokola nani kitambala bimo bolobati kitambala na kangi yango lokwa mama Mobutu mama CC mulunda wa bajinabi donc balabi mulunda bajinabi voilà. Alors, pendant qu'on beta liso na biso ya lelo, pendant qu'on soit likambo ya lelo ezande ko mwasi mutabengi ngapo aibisanga likambo yo na solo la yango na bande ko mususu ekoko kosunga ba oba na kati ya mabala ba oba bandi ko vivre ceux qui ba yoki lisolo oyo likambo na zebisa bango 50-50 na kati ya couple eza mabeto eza malamu. Mais avant de kota na kati ya lisolo wana ngai maman Eliane Nitu na musala na ona sala ka service traiteur la Providence. So za posa o sala fête na yo ezala bien ezala kitoko ba tso ba koti na salle babité a peut-être moni professionnel mutu asali musala awa eza bongo maman Eliane Nitu. Na kati ya publicité boko yoka bazo ba ki 12 ans d'expérience non maintenant na 17 ans d'existence 17 ans d'expérience et 17 ans de succès dans le bika Nzambe merci. Nazo tshila bina na publicité service traiteur la Providence après to kozonga to ko kota na mozino na kati ya lisoli kambo oyo na ebisi bino 50-50 na kati ya couple eza mabe tope eza malamu totala na la Providence après to zonga. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitu, toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitu. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitu. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitu. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolie Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka.
La providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Voilà, wana eza bongo service traiteur la providence ya maman Eliane Nitou. Lisolo na biso ya journée ya lelo eza boy. Eza na ndeko mosi moko abengi ngai po a expliquer ngai ndenge ni beva na couple ye na mobali na ye. Ah toza vraiment na kati ya préparons-nous pour le mariage. Ndeko alobi na ngai que maman Eliane na kati ya libala ya ngana mobali na nga abiki mobali na ye mutu abingisa na poto mobali mutu ayaki poto mutu liboso. Asali ki abengisa mwasi na ye mwasi auti Congo mwasi aye na poto bango mibale baza bongo bandeko na biso ya Congo Kinshasa. Alobi maman Eliane kokoma na komaki na mboka oyo ya poto baza peka na France. Kokoma na komaki na poto mobali avandisaki nga atalisi nga alobi nango moni mboka oyo eza boye eza na ba charge ebele et tout ndenge ba charge ebele nga na sali mosala OK na bengisi yo awa na poto et puis ndenge na bengisi yo na poto koya na ye poto ezaki malamu na sens que ayaki na mukanda po mobali na ye azoki déjà nationalité tant mobali akendeki kobala ye aya na ye azaki déjà na nationalité française ce qui fait que moi si tant auti Congo aye ayaki déjà na mukanda na ye na kati ya sakame mobali alobi que ndenge nga na vandaki na mboka oyo tango nakomi na poto na bwaki ngunda apoza pa kobwaka ngunda nazwi mikanda lokola nazoki pe mukanda ya ngunda na humilité na sengi nationalité au bout de 6 mois nazwi nationalité nanga française nasali mosala na bengisi yo oya ndenge oye boye ndenge tozovanda na yo boye akutaki mobali azaki na ndaku ya chambre salon ndenge tozovanda na yo boye tokobanda kosala 50-50 yo il faut tchaka 50% na salaire na yo na mesa nga pe na tcha 50% ya salaire na mesa. OK, moi ça dit OK, il y a pas de souci. Papa, to kosala ka ndenge olobi. Moi ça réfléchir le bon. Mon bala beng senga pona bolingoti parce que babanda bolingo na Congo ya bolingo te babanda ki bolingo na ba na Congo. Abiso ki mobala nga beng singa na poto, abeng singa po alinginga, yango beng singa na poto. Siko na poto. Il faut to kabola ba charge 50-50. OK. Le quoi moi c'est qui na nosika abana ko sala bisala ba ménage de boyebi tango to ka poto ndenge nini ezalaka. Abana ko sala ba ménage tout ça zo sala ba ménage bien en tout cas maman ni tout na sala ki 3 ans ba ménage. Entre temps na ba ndenge nini na ko kapé ko yekola mboka ngo ya poto ezalaka ndenge nini. Alors à l'époque wana SMIC ezalaka na 1200 €. SMIC. Mobali soki azwi mbongo na ye, abina bando sala ménage. Mobali bande ko sala livraison. Ce qui fait que mobali na livraison azaki na bozwi koleka mwasi. Mwasi akwa na 1200 na ye, atie na mesa. Mobali azana plus de 1200, plus de 2000. Azokomisa ba 3000 € le mois. Mabaki na mwasi bachaka 50-50. Na 50-50 wana ye azana bozwi. Double demi par rapport ya salaire ya mwasi. 1200 €, mwasi okamata 600 € apesi na mobali ki oya ngambongo yangoyo. Sala kasi ba besoin oyo ozana ngo ndingo baki to chaka 50-50. Mobali akozwa 600 € wana ya mwasi. À l'époque, chambre salon babande kofuta ngo na 400 €. Nenga lobi chambre salon za na 400 € à l'époque. Na ba charge comprise, ezaki na 400 €. Bazovanda. Soki mwasi apesi 600 € wana, atikali na 600 €. 600 € wana lobi à l'époque nazako kumbate, nazofuta Navigo. Mwasi azofuta Navigo na ya 1 mois. Après kofuta Navigo na Congo pe famille ezali donc abiso na tikaki na 600 wana nazuna no 100 € na longo na transport na tikaki na 500 na tikaki nango oyebi ke toza basi il faut moins soutien il faut moins boy sikoyo 600 wana oya pesi eza po bafuta ndaku mais il faut somba lisusu biloko kolia na 500 wana kotikala nango il faut somba su biloko ya kolia mobala lobi boy ngala bengisaki yo na poto na travailler dur po yo ya 600 wana ezaka pona ndaku na courant 600 wana mais dites-vous que ndaku ezalaka 400 € à l'époque mais azoso quand même moi 600 €.
azebisi mwasi te nga na biloko mosusu akofuta pe ifo nafuta baassurance nafuta baboye tout ça okomona mwasi mbongo akotikala nango wana ya moke mobali alobi ifalia ifo mwasi asomba biloko akolia alobi nakotikala na eloko te natikalaka na mwa 100 € to 50 €. Soko ozwi mwa 100 € otindeli baparent biso bakongolais toyebi ke ifo kosalisa bandeko na biso ozwi mwa 100 € otindeli baparent otikali maboko pamba alors tant asalisali ménage atali non il faut na changer métier mwasi a changé métier asali formation ya aide-soignante ezwaki ye une année azwi concours na akomi aide-soignante tant akomi aide-soignante abandi kosala mobali ayebisa bite ba aide-soignante bazwaka mbongo ebele lokola mbongo na yo salaire na yo emati par rapport oyo bandaki kozwa il faut bakisa mbongo mwasi abite na bakisa mbongo te na bakisa mbongo pourquoi olobaki nanga 50-50 1200 na bandaka kozwa wana ata awa na ki aide-soignante ezaka 1200 mbongo na bakisela yo ezate zemeye baboti bana mibale bana ya mapasa boti bana bango mapasa baya basi bana mibale zemeye mama boti apoza baka kobota azongeli musala soko oza moto akanda kotala nga te mpo osepano na ngai te soko oza fanatique révolté kotala nga te soko oza moto ya incompréhension kotala ngai te on est d'accord alobi na kobakisela o te ngai kutu salaire na yo nayebi yango te nayebi kozwaka ebele koleka nga natiaka o mindondo te lokola tosi tokabola 600 en tout cas pour la fiche de paie siko désolé na kolekisa fiche de paie te ekomi mbilinga na ndako ekomi mwa matata na ndako bobi mibalo bakala mwa koloba mwa mingi wana akomi komisa bandeko na basi en tout cas foboya kosoa na ye foboya koloba na ye akoma aide soignante donc comme aide soignante bon ba aide soignante bazoka mbongo ebele oui bazoka mbongo ebele ça c'est vrai bazoka mbongo ebele ba aide soignante tout boye ba semi ko pe bazalaka na foi aux yeux te wana pe seme ki boni mama pasa boni yo mama pasa bongo siko yo pe oyebi ke yaya sala quand même effort po yo ya na poto basi bazanga kite basi bazalaki mais yaya quand même abingisa yo ndako na bino boota mona ndenge ni po biso na poto tozaka so zu salaire wana seme ki ozu salaire olakisi quand même mobile mais oyo salaire olakisa so mobile te ndenge babota ki bana mapasa ba changer ki bango ndako po mwasi akutaka mobile azana ndako ya chambre salon tango baboti bana basali ba démarche bakomi na ndako ya 2 chambres salon lokola bana baza basi chambre moko ya bango chambre moko ya bana po bana baza bana ya mapasa semeki alobi semeki est-ce que ce mona na chima kolonga na ndako na yo na yo ko tuno makambu ya vie na yo makambo couple na yo de quel droit yo ngoko tana makambo couple na nga kaka ye ya na onenga ye ko ebisa yo wana na koma aide soignante salaire échangeant ye moko peso ka ba détail na ba détail ko peso te parce que oza mobile na ngate oza semeki na nga mais tu n'es pas mon mari tu es ma belle-sœur mais tu n'es pas mon mari et tu n'as pas le droit de venir me questionner d'accord on est d'accord en tout cas wana na kanisi réponse na peso yango wana to ke ni musika te na lingi ba problème te moi seulement ko benda semeki asali moi ko benda na benda asali moi ko moi ça bien binga kutu maman tuna kipaki yete akei ndeko mosa alobi que na aide soignante c'est vraiment maman tu nazo toucher bien na réfléchir na lobité de quoi nazo sa mbongo na ngaboy na osakana na mbongo te na kosala folie na mbongo te po mobali mbongo na ye ezaka ya folie ya sa ba folie na ba mbongo na ye moi ça lobi na kolanda ye te na kosala folie te ngai ifona tonga wala loba na motema ifona tonga ndako nanga abi mama Eliane na bandi kosala biso na biso ba aide soignante to chaka makelemba tozo cha makelemba na biso ba chaka makelemba ya 1000 € abi tozo cha makelemba kaka biso na biso ne to sala kana to chaka makelemba na biso mama nitu première likelemba nanga na simizela na ke Congo na sombi mabele na ngai deuxième likelemba na bandi kotonga mama Eliane na kenda Kishasa na un frère ya mobali te depuis na ya poto kokene na Congo atam komota somela nga billet atam komota pesa nga argent de poche
alobaki ke 50-50 après chacun pour soi. Ngana sina bengiso na poto, na poto, alobi na ye bien, na poto, mibali balatisa basi te. Na poto, basi balataka bango moko, basi mutu basokipa na ndaku, kolia ya ndaku ezalaka na maboko ya basi. Kosokipe na bana ezalaka ya basi. Mbongo bafutaka bana, yango nde mbongo kolatisa bana, mbongo kolesa bana, alobi nyonso ya lobaki na landi yango à la lettre makambo mobali ya lobaki na kobanda kozombongo na nga mama Eliane na bandi kotonga na tongi ndaku na nga na Congo ya 5 chambres na tongi ndaku ya 5 chambres 3 salles de bain 2 salons na telemisi bijou na ndaku po na nga na dépensière te na muta ba folie te mais mobali na nga muta ba folie ndenge asalelaka mbongo ndenge na tuna te ke osalelaka mbongo na yo ndenge nini lokola ngai nazo na responsabilité nga fona lesa ndako il faut na pesa 600 € tous les mois il faut na lesa na tika bongo parce que na yebeki ke na kolandela na ye maloba te nazo na objectif ya osala nini ya kotonga abi na tongi ndako esili kotonga na tonga ndako na yebisa ya ta eloko te abi na nga par année na kendaka Congo 2 fois nazokende koverifier bamisala na nga nabombaki secret na nga makasi nalingaki kutu te ayeba ke naza kotonga nalingaki yango te ke ayeba ke nga naza kotonga nalingaki soki ndako na nga esili apo nalakisa eke tala mayelo nga lase na mbongo tala eloko oyo nga lasali mbongo na nga tala mosala oyo esali. Alors mobali azaki mutu vraiment akendaka Congo mingi te ke akende moi sabia akendaka 2 fois l'année mobali akosa temps mosusu asali 2 ans akete 3e année akei mais lokola moi ça c'est qui secret na makasi abi ndako wana ndenge na tongaki yango même famille na nga bayebaki te nazalaki na quartier naki na mutu mo ya confiance oyo pe mobali na nga yebi oyo nga na yebi to yebi biso nyonso na yebisaki bomba secret na lingi mutu moko atikala koyeba teke naza kotonga ndako. En tout cas, abombaki secret bien a dévoiler qui t'a alobaki pété nyonso bande ko leka bien bande ko kende nango mala mama ni tunda ko penze sili ndenge ndako esilaka nazu ba fungola na maboko na comme ko réfléchir na sala ndenge ni na ndako nanga na tia ba locataire na teka yango to na sala nini tangu ndako esili na ko kende Kongo mususu ndena yeko zwa mama nanga na bandeko nanga na boya tukende ko beta tour na ko kende ko beta tour wana na biso bango bon ndenge nga na yaka botala musala nga na sali yango ba beti maboko ba sepeli wana en tout cas yo bandeko ko tala biso bandeko ndeko tonga ko ndako kitoko ndako muna abina sali ndako na 5 chambres na 2 salons ndako kitoko ndako muna kanekeza ka esengo mama na esengo wana baleki na ye bazalaki nango ye yaya ayebisaki bango teke mobali ayebi te alobaki te atikaki kaka ndenge wana alobaki na bango teke ndenge natongi bo mobali na ngai ayebi te alobaki te abi na ye kozonga poto mama nitu 2 mois après mobali ake Congo tango mobali ake Congo lokola moto oyo nasiki confiance oyo banda kosunga nga mpona maboko tonga ndako amoni mobali na ngai ye lokola na memaki famille ye na mutu na yebaka ake na sali nini ke mobali ayebi nzoka nga mobali ayebaki te tango mobali akomi Kinshasa ndenge ezala kaka ake na famille ake kotala bango bayambi ye baleki bango moko bayebisi siko ye Jean-Marie siko tosala ndenge nini tokende kuna na ndako ye pa sutuki na ndako abikasi ndako kuna ndako esili tuza ndako kitoko ndako esili bamanda kise ba photo ndako esili abina bayaboya tokende kasi ndako ye pa koti na jeune na bango tokende bakoma kuna mobali atali ndako mais moye bafungola ndako ezalaki te mpo bafongola ezalaki mutu a confiance oyo ndeko na biso asala confiance apesaki na famille apesaki na garçon na bafongola ya ndako parce que depuis abande kotonga ndako na ye kaka mutu na ya confiance mutu ayebaki ndako esili apesi mpe baclé mwasi mpe aza na baclé mosusu na poto deuxième clé apesa na tonton wana topesa taka kwa kombo Simon bapesaki bafungola epa ya Simon mutu azalaki na bafungola babie ezala tobenga nani Simon mutu ana bafungola ya ndako afungola po tokota na kati
leki ya mwasi abengi Simon tonton Simon boni yaka te ya Jean-Marie azali ya bafungola ndako po tofungola ndako. Simon alobi bafungola ndako tofungola ndako ndenge nini ya Jean-Marie aza ya Jean-Marie ayaki toza kutu ana lopango landa biso mbala moko Simon abengi na poto to abengi ndeko na mwasi ndeko na mwasi topese komona topese ka kombo kaka Eugénie pour moi de mon cœur. Ah, belle sa maquillage, maman Bobila d'or. Tu peux se raconter Eugénie. Tu peux se raconter Eugénie. Tu peux se raconter Eugénie. Ah, Bengi. Maman Eugénie. Tonton Jean-Marie Aza Awa. Baza qu'on a déjà le pont. Bengi ngana kende kopesa bango. Ba fungo la yanda. O ka pesa ba fungo. Abi me ba bengi nga mutabenga kutu petite sœur na yo. Ah bon? Ba tie kuna bo. Azu. Ta bengi petite sœur. Bino boza wapi. Mais tu ana tonton babi. Nani ayebi sibina bo me ma tonton kuna na ndako. Ngana yebisa kibina so ki tonton bo me kuna na ndako. Na pisi kibina ordre wana siko mobali moye alakisa bango ke mwasi atunginda kusana yebeza te asali kaka majunda majunda orgueil asali kaka majunda alobi lo bana bango za musika moye ko makuna ezate ye pa lobi na musika moye na ya wana ezate na kokoma wana te wana to sala nka mko mususu mobali passe ba photo akangi lopango tusa nyongami na kati ya motema nyongami lokwa bato akanda ona baake botala ngai te anyongami na motema nyongami se abenga su mwasi te mwasi patabi abi oyo lokwa azobenga tenga pe na kobenga te atikaleka na une semaine po azonga poto tonton Jean-Marie azongi poto kokoma komi poto alobisi mwasi te atuni eloko moko te kara mwasi abi bandeko mama Eliane mobali ayeti na yebika ndenge zaka tozala ndako po tozala na problème te tozala mamba problème osona te lokola ya sasa elanga liste ya 50-50 nga na respecter le 50-50 na liste oyo asalelaki ngai na respecter yango liboso bana bazaki te bana babotami na soki paka na bana mpona nini naza aide soignante nazoka mbongo ebele selon ye nazoka mbongo ebele mpo naza aide soignante abi mama ndima kaka bino ba aide soignante bozwa kango mama bino nde bosalaka o nasala soki vacation bo bangani soki vacation so vacation na ebinanga te nga nanga aide soignante te nga nanga muta makusa nga nanga muta ba viande nga nanga muta ya ba beefsteak naza nga muta ba aide soignante te nga muta ba beefsteak asa soki ba vacation soki vocation na ebinanga te ne bobengela yango bakenda kosala de gauche à droite en tout cas bango baka na recette moya ya bien bandeko mobali aye auti Congo mercredi amonaka samedi ngingo famille mobali eye 3 personnes bandeko mobali ya mobali moko ya basi mibale baye na ndako mobali ayebisaki ete ke bakoya bango pe baye abengisi bango kaka oleka na ndako te yaka samedi oleka na ndako yaka donc abengisi bandeko ne misatu mwasi azali kaka ye moko abengisi bandeko ne misatu bandeko ne baye na ndako bavandi ayebisi mwasi te bandeko na nga nde baye boye nabengi bango mpo tosolola nga na tosolola na bango nana makambo koloba ifalaki bango bandeko na nga bazala mwasi mama nitu na vandi j'étais pas au courant que bato bakoya bato ka baye boye na vandi mama petite sœur nga ya na bino boyebi bien ndenge na ezaki ana poto ndenge na sala boka bangunda na mona ba pasi chance azoki mukanda ngunde umeli te nazo mukanda nga ba français na sali musala na bengisi Eugénie na surnommé Eugénie belle sa maquillage pour moi de mon cœur na bengisi Eugénie aye Eugénie abandi musala Eugénie asali likambo na koki ko imaginer te kolia na mosi kolia na ndoki eloko Eugénie likambo Eugénie asali na imaginer ki te ke Eugénie ko kosala likambo ndenge wana kolia na mosi kolia na ndoki Eugénie yo moko loba likambo osali famille na nga bango yeyo loba Eugénie abi famille na yo bango yeyo na loba likambo nga nasali nga kolo nzoto na yebi likambo nga nasali te yo nde loba likambo oyo bengiseli famille oyo tokovandela a po tosolola loba nde na famille
oyo bengisanga na yebi eloko te oyebisanga même pas que famille bakoya na moi ka bato ba esko yo lokwa famille na yo ye pourquoi pas oyebisaki nga pe na benga pe famille na nga eya po makambo famille no bayoka yanga pe bayoka ndenge ne bengisaka famille na yo obengisi famille na nga ete babi oh yo ebekite ke biso tokoya ah tenga na yebita ok papa lobaka likamango nini Jean-Marie loba likambo ezani likambo na yebisi bino babia mama jena bi azotoka likambo na yebisi bino ejena aza ndoki kolia na mwasi kolia na ndoki kolia na mwasi kolia na ndoki na yebisi bino na keki sasa na koma na Kishasa famille ya Eugénie ba meminge pa Eugénie tonga ndako supportable botala Eugénie tonga ndako ngana yebite on se kompenza penza mwasi est-ce que moi ça zalaka boye vraiment atongi ndako ngana yebite Eugénie kokobo mangai Eugénie aza mabe moi ça zalaka boye te yangwana abandi kaka Eugénie zaka bongo soko singi bongo naza na mbongo te botala atongi ndako munene 5 chambres 2 salons, 3 salles de bain. Et je na komi na kongo boyi nga na kota na ndako boyi ba pesa nga fungola na kota na ndako. Et je na bosani tango zaka na Congo na bande ko tinda mbongo. Et je na balai na mbongo langa. Na balai je na mbongo langa mutoki nanga. Na bengise je na poto. Et je na salinga boy. Et je na za mwasi mabe. Loko ba baraka ba niso ba bazoba te hein, batomeli bi bazalaka. Bana basi babandi. Po yaki mobali moko ba petite ami bale. Ba moi basi yangwana musuma mobali saka basi botika na Kongo ya mabe musukuta na moso kaloka mosi les jeunes bina otala kaka siko ndeko oya mobali frère ya Jean-Marie alobite mon frère nazo mona mabe oyo belle sœur salita na moni mabe asalite atongi ndako loko atongi ndako eza ya bino mibale eza ya yo eza ya ye eza pe ya bana alobite et je n'ai tongi ndako nga na yebite mikanda na kombo na ye nyoso nga na yebite na sutu na kika Kishasa na kiko sutu komona ndako yona bakaza mwasi mabe yango na bengi bino ndeko na mobali alobi bon ko bombela yo asali mabe me ko tonga ndako eza mabe te eza malamu pota kombo no ezate eza kombo na ebongo bana oyo aboti bana baza bana na bino bali bako hérité kaka ndako eza héritage ya bana mobali habite te pona nini ayebisaki ngai te kazo tonga ndako je ni patie makambo na mesa lobi ye ndenge aza wana boyebi ye bien boyebi ndeko na bino monsieur l'ambianceur ya lingaka ambiance ya za moto ya ambiance muluma wa bakaji mobali ya basi ebele ngana ya opesa bino ba rapport te eza ndenge na ngai te ndo bando pesa bino ba rapport botuna ye ndenge aza wana azaka fidèle na nga Eugénie mbala boni na kangiye na ba makango botuna ndenge aza wana azaka na mwasi mibaleti na poto wana yebisa bino te bosi bomona nga na ko pleurnicher et pas na bino qui était mobile na te non na comprendre mobile nino na vivre na ye alors tina ki ko tonga ndako na yebisi te pourquoi na tonga ndako na yebisi te tango nga na ki na poto ayebisa nga 50-50 ya bengisinga na poto ya saliboye 50-50 à l'époque nga na kuti aza na ndako ya chambre salon lelo oyo toza ndako ya 2 chambre salon boye bakena ndako tozaka na chambre salon ndako yaka na 400 euros mobile azozanga 600 euros ndako na 400 euros charge comprise mais mobile banda kozanga 600 euros tout le mois botuna est-ce que nga na yebi fiche de paie na transparence oya luki est-ce que nga na yebi fiche de paie na à l'époque ayebaka fiche de paie na ata mandosa ya ménage mais depuis na koma être soignante d'accord fiche de paie na olakisa te bana ndenge baza awa nga munazwaka soin ya bana kolata na bangonga kolia na bangonga koliesa ndako nga alinga komona te nazalata na mwa centime so na centime mwa likambo eza ya kotika ntina kosala yango ata ampoule baby il faut nga Eugénie na soma ampoule po to remplacer po nga Eugénie fo nazaka na eloko te na maboko ye posa ne fo aliaka nga ka mbongo aliaka banyongo na nga boni aza nango azongisaka te banyongo combien botune nga vandi wana banyongo na nga boni aza nango ka Eugénie defisanga 300
200 500. Il faut à mon peut-être que yozo qui salaire, il y a défi à calculer parce que mbongo na yo penza esili. Wana mutema na ye ekiti. Ngana amaele. Ngana mwana bandundu. Et je n'ai pas maele. Et je n'ai pas mwana bandundu. Abina mwana bandundu na amaele. Yango wana na maele na nga na tongi ndako. Oui, na tche kombo na ete. Na tche kombo na nga na bana na nga. Kombo na ezate na ndako wana. Oui, quand ngo utolo bondo ba héritier, ba héritière, ba jumelle baza ba héritière ya ndako wana. Sikoyo ko silikano so zo silikela nini. Mobali akoti soni. Ndeko na lobi, nga soko yebisa kinga. Eza ba rapport ya bonanga na yana ngate. Pona moni esika o bino bozo comprendre ete ndenge ni alingi andimisa bato na makasi ke génie aza mabe pona nini génie atongi ndako sans koyebisa ye. Génie alobi mbongo neza ya ambiance. Aza na deuxième femme. Amona na kana mbongo. Aza na mwasi ne ya mibale. Akotaka na ndako na 3h du matin. Déjà mobile soko na ndako na minute 2 minutes au découcher. À côté on a 3h du matin. Chaque samedi, à la libanda. Tout le samedi, à la libanda. Il y a que na fête. Il y a ça la fête te kabing sabato. Mais tout le temps la fête à bateau. Tout le temps. Ambiance le binga ye. Mais ngana eto mutu mon côté. Il y a ça na mutu na ye na ndenge na ye. Il y a ba fête na ye ya kolata. Nga mutu na ngeze kia kotonga. Lokola na tongi. Na pesi motema na nga esengo. Oh nyoso ko yokoloba awa. Botuni asala lanzala na ndako oyo. Eloko nini nga Eugénie na saka te na ndako oyo. Donc pona ko clôturer nazande mwasi ya maele. Bandeko bakei. Babimi bakei na ye Jean-Marie bakei ko potana kaka libanda bango na bango mais oya basi bangaki baya na maloba. Oya mobala stopper bango abi non. Aza mwasi malamu mwasi maele. Atongi ndako. Mais cause la héritage à bana, où est le problème? Alors, les rapports koloba ki mibali o bazaka trop dur. Bolingi bo tira 50-50 na mwasi. Eza malamu te. Ce n'est pas bien. Tia 50 na tia 50 te. Yo la ki sara mwasi ke ngana mobali. Po babaki Adam, il faut azwa soin ya Ève. Yo il faut la ki oza mobali. Obligé pour moi c'était que tu as 50-50. Non. Ah on a poto mutu ye mona conscience na ya yebi que bambo motozora ceux qui moi ça yebi salaire à mobali yebi salaire à moi si bobinde bo futa randaku bobinde bo futa ba assurance moi si alinganda ko ela lanzala te moi ça ko bimisa ka mbongo pour aller sa ndako mais papa Jean-Marie eloko oyo asalaki na mwasi ezalaki ke mwasi azalaka na mbongo te mwasi amona na centime te botala bato bafuta ndako 4 euros mais yazo mwasi 600 euros. Cela veut dire que papa Jean-Marie à l'époque afuta ndako te muto afuta ndako nani mama Eugénie pour ndako ya 400 euros à l'époque ça 400 euros chambre et salon. Na ba charge comprise mais maman Eugénie azo pesa 600 euros pour na mobile parce que awa tozo tia moitié ya salaire mais salaire na ye moi ça y bien ngote mais le coup là yebi ki moi ça 1200 moi c'est pas payer 600 euros à part les 600 euros il faut assumer biloko ya kolia il faut asala boy donc ezaka na mibali bazaka mitema mabe et le quoi mobali o papa Jean-Marie mobali ya motema mabe alingi moi ça na mbongo te alinga komona mibali musu baza bongo alinga komona te ke moi ça na mbongo nzoka nzamba asala biso ndenge moko te mutu na mutu aza na grâce na ye mutu musu akoza azaka na mbongo ma yebi ndenge osala mbongo te mutu musu ayebi kosala mbongo tala mame Eugénie mwana bandundu masaleli maela bana ba Congo wana maela bana ba Congo ti maele wana mame Eugénie asala eza maela bana ba Congo ngana yeba iteke bana bandundu pe bazaka bongo na yeba kite asaleli maela bana ba Congo po bana ba Congo baka ba hypocrite aosalika mboko yeba te bana ba Congo bazaka bongo azosala ko yeba te nzoka bana bandundu pe baka lokola bana ya ba Congo mais félicitations po mbongo asakani nango te atongi ndako une maison atongi ba papa
makambo na bino ba moitié oyo na couple zwa responsabilité ya kimobali futa mwe ndako soko futi ndako mama kosomba biloko ya kolia ntango mama kotala ye moko ke ndako oyo mobali nanga zofuta yango 1000 euros akosala nini akosomba biloko ya kolia akokoza ata 200 euros papa tchata gasoil ya moi parce que conscience à moins que moi ça on a na conscience te mais mutu aza na conscience azomona kete mobali nanga futa ndako mobimba ye moko akosala makambo so to sengete akosala mais le quoi to koma na poto mibalo bazaka système kake 50 yango bino bato bozo tala ngai 50 oyo ya mama Eugénie na papa Jean-Marie eza mabe to eza malam est-ce que ndenge mama Eugénie atongi ndako sans que papa Jean-Marie yeba papa Jean-Marie komona kaka ndako ese silba fongola eza maboko mama bombela ki secret ka tonga ndaka moni ndenge atongi ndako boyebisanga est-ce que ndenge abombaki asalaki mabe to asalaki malam koyebisanga la kisi ke bokene na ba commentaire bokende ko solola ngo bino na ba commentaire tango nga na koya na kotanga ba commentaire na bino likambo na 50-50 na likambo ya cash cash na ndako ya libala eza mabe to eza malamu pona lelo tosuki na noana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambu kalusaku muna nzamba nubele chanel bana betu boss. Bipwepo na bino yango wana. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolie Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu.